bakis. En tout cas, pas forme na bakis. Penel, sort il me semble na mo déborder mobile no mais mobile non dira za bakis. Yango wana mute sala bonga me bande ko pour puissance ne mata. Oyo ka lelo so sali dégâts boy le ba misi album et régner. Oyo ka dégâts boy album le régner. Poni ba ki seleki. Na âge no papa ozo se respecter dans niveau bon commune ngo ozana mwana mwasi kitoko nza mapesi yo okobatele te mais osamaka moko bokomo non. Et comment on le dit ça? Et comme pour na ko s'abonner ezana mo facile. Beto ke bakaka kadiboku yae ngai dobika place ba mesonika abonner s'abonner ba fanatique papa maswako batu to balingaka ngai bokende ku s'abonner utale chaîne moko ba mesonika kubima wana ukeka kote ya coin wana ngai tala pala simoshi ba mesonika s'abonner ngeme ba kadiboku yae ngeme dobika place ni mara moko komi s'abonner ngai tala eloko moko bima kalukula ngunga lokula ngunga. Bonjour, Baladina Bisso, Soyaki Nabanakin. Merci la confiance et fidélité Bopé Sarabisso, on a raté émission à Bisso. Oh, yo toujours au Bengaka Kinya Banakin. Merci la Nembodara. Et bien, on a Bisso partout, mon antenne, Bossa Bonaka, la chaîne Nabisso. Merci la Nembodara, en tout cas, et Belé Pe Bossa Bonaka. Moi, c'est toujours votre imposteur, votre émeraude de la reine dans votre mission. Le lot Yoko Sola, ma solo ya Sika, et Boulobaka, Nayedu Masula Sika. Tout aura toujours on a pour koye la bino masolo moko ya bien ou ça la bino plaisir na ndako na bino. Merci na ndenge bozala toujours ebele ya Rolanda émission na biso de lo na ye konda to sur la masolo ya Penel ninga ye ko lobby azalaki émission ninga pandi lobby mahambu ya mobile na ye Mike Alambai ninga osala ye en tout cas ça passe pe mawa en tout cas vraiment ça pena passer ngana yo pesa conseil na bien mibale na za pour Kalambai te za pour Penel te na na katikati Makamai Kalamba ya osala et ça pena bien te oza frère en Christ ba nyos ba yebi et puis oza star ya Nzambe elonga na kosenga na Mai Kalamba non seulement na bio mibale mais oza ba coupable na yebi ke bobandi na mwasi na obalelo te bobandi depuis kala mais longa na senga yo Kalamba il faut changer parce que maramo zo sala ezo quitte sa carrière na yo. Et mutumo te olinga permettre susu Kalamba ya l'équilibre so émission arotala Kalamba et ça da soni mamuyo o sala Penel moi c'est l'équilibre so émission à lobi ke beta kai bozanumba oza siko marama bongo tombo lo ba moi sans le cadre émission a lo ba déjà bongo et ça da soni ezo miseo et puis liboso Nzambe et longa no senga yo Kalamba changer parce que 2020 tous en besoin batunion so ba changer. Tous en besoin de couper na Yesu. Yesu on to couper na ye na ba problème boye, na ba difficulté boye. Au moins ils a bien été. Moi c'est déjà dans déclaré déjà à lo ba déjà que mon bali a ça la déjà boye, mon bali ça déjà boye, et ça déjà mabé. Et putain mon bali na net na ndesi Kalambai et ça da sonner bien été. On est des frères, batubane so ba yebi aux frères. Mais libanda tona katanda kunao obeta mwasi na yo kuvimbisa mwasi na yo vraiment il y a solo ozofia kuleba fimbu lokwa mutu azaki lokwa na prison ba obeta il y a solo wana pena mwaso bala pena yo Kalamba pena na ndenge olananga na mbike banyo so olananga bo excuse nga pona monter pena na ozala pena bien te na bino me bo excuse nga pena olobela frère en Christ l'autre monde ba frère en Christ belé ba oza ibosa cher a ole kana cher azo sambela azabia minanda kuna soko tanda kuna au mona que fort sambela te en tout cas vraiment eza pena son pe mawa en tout cas pena na regretter na comportement non vraiment kambo oyo sali ma Kalamba je suis désolé et puis ça na soni batyo so ba otala une émission auto bat ba otala ba nzemu no zo bimisa et puis ça soni batyo so ba Orlando baba a fois wana to baya to lembai faut moi be gonfler faire moi balinga relax ça mi so batou faire moi balingi trop bassi en tout cas désolé pour toi désolé de l'aimer vraiment comportement non et ça ka juste non comprendre ça va faire nyo soto et ça ka Kalamba le loto ki Kalamba sala ki boye ceci le loto ki be Kalamba c'est habité peut-être bon excusez nga baluba mais on dirait ça ba terme na baluba on dirait ça ba façon na bien de bozalaka. En tout cas vraiment bon excusez nga na déborder mais ils en ndenge na bino le to yo ka Kalamba sali boye le lo kuna ndeko na yeso ki Moïse bino mbale boaka ba ndenge moko
oh ya salibo oh ya salibo ba ka bandenge moko en tout cas sorry maman ndenge foire na biso ngana benga souffle ngana ben kalamba et pour a déborder déjà ko si madame moi sina atandako eza déjà ko l'accès d'assine moi ma bé déjà frère on a abondé la raté asala ngoka ka sora za miso batuke moni ka sa frère mais na ndako na asala ka elo mon côté o ya bien o nzambe a permettre ngo elonga no senga na bino nyonso obola na ba frère so bo continuer ka osala mama mabe bongo nga no senga ya nzambe nga no fuka no senga nzambe aba na monte sabino bino moko moi monte sabino passe bino moko na tabanda na bino peut-être à Sony moi so dans le cas d'ali bossa mo déclarer déjà il bossa déclarer mi balé déclarer eza mabe pour na minute so déjà moi si boto ebité moi so beta ki ndenge moi mabe na minute so dans l'hôpital et ebika ba mi balé en tout cas mai kala mai na osenga na yo so continuer ka na vino mbongo en tout cas o chité na makambo sala o chité en tout cas, pour excuser, on a débordé, mais et comme il collègue ça, bah faire l'élo, bah comme il débordé, dans des mois comme ça canate. L'élo, toi qui va faire l'élo, bah saliboui. L'autre qui va faire, mais en tout cas, toi qui wapi. 2020 pour changer té. 2019 c'est un cabot. Toi comme dans 2020 pour changer té. En tout cas, désolé. En tout cas, désolé. Mais bah toi ramai kalamba abibanda bandeko. Abimna moi moso ndeko na ye abimna moi moso ndeko en tout cas na habite peut-être ça pas forme na do bakisi ba lu ba boss cuisine ngapo na mona ba lu ba mingi basimba bakisi en tout cas ba forme na do bakisi penel sori lim sande na mo déborder mobile no mais mobile no ndira za bakisi yango wana mute sala bonga me bandeko po puissance ne mata oyoka lelo so sali dégâts boy le ba misi album et régner oyoka dégâts boy album lelo régner poni ba kiseleki na âge no papa ozo se respecter na niveau bon commune nango ozana mwana mwasi kitoko nzamba pesi yo okobatele te mais osamaka moko bokomo non et comment le ça et comme pour déborder na âge na bino bongo non le bana yo non le bana Mike Kalamba non le bapé na Moïse Mbiye place au tala ngai non je crois que o makamwa non le bana Moïse Mbiye o balate o botate to yeba te so ko bana non wa pisoki o linga ko bat na niveau o comme na bo niveau moko boye bo comme da ba pasteur bo comme ba to ba comment respecter mais so ba comme da ko yo ka bino bo mo sa mama be bongo libanda ezada passe pe ma sorry désolé pour na comment déborder pour boleki ici et comme na niveau moko et comme il penda ko déborder ba yo kalelo ba passer ba sali ba yo kalelo bien bo sali bo na niveau bo comme nango vraiment eza pena son pe ma ko beta moi si na niveau bongo eza pena mabe et puis quel frère t'es mais pasteur yemwa mi pesa da pasteur karambai ote ibatu ozo samla penza me pa yo kabino ezala makambo sala wana ezate lelo toyokaki série moko banda bimana soki na chanteuse na ye moko boye Mike Kalamba soki pas sente vraiment makambo bongo vraiment na osenga ya bino vraiment beau changer pour ça beau changer te na 2020 bo banda kochite moko makambo na bino monokini su bo sauter kana na lo bobo ngana osenga nzambe na fuka na senga nzambe mutu nyonso sala mabe na 2020 a echité na komona nzambe na seulement maso pour makambo mo sala ezara susuté c'est que to tika so mama osambela to linga biso ba paye to so ba paye pour to confondre na ba paye na bato sambela le to ki kuna Mike Ambassadeur le to ki mima Moïse Mbiye en tout cas to lembi to baye to ke wapi pour to koma wapi na niveau bo komi nango penda bo sa bato soni en tout cas bo excusez nga poni aleki bo so na lo ba bino bo po makambo ko mo sala ezara susuté makambo ko mo sala ko mo déborder. En tout cas, pour excuser, on a qui vraiment monté. Vraiment, Penel, sorry, ni na comme on a le beli vraiment mobile na niveau bon pour makama comme ça là ils a rassouté abimaya bande ko mabe abimaya ba chanteuse ne mabe vraiment en tout cas pour excuser ma Penel ni na comme le beli na mobile na niveau bon na bi kaza mobile na magé ma faute na be erreur na en tout cas sorry ni to na l'équilibre so bien le beli parce que et comme il collé qui ça et comme il vraiment ko déborder makambo comme ça là yena Moïse Mbiye en tout cas sorry na le beli mobile no bongo yo pena so mobile ko sala bongo en tout cas bolinga ndenge boya ko bongisa bolinga te ke non o leki liboso ya télévision o le beli mobile no bongo ezo ki taper mobile na nabi ke eza pena pas pour nous supporter pour na yebi ke eleki déjà mais zala na maîtrise ya ki moi sinayo au garder en haut peut-être bobongisa na ndenge na bino mais ya ko leka liboso ya télévision pour o le bela mobile no bongo ezo ki ta mobile na non seulement dans Nzambe mais na carrière na en tout cas sorry pour na leki na déborder na balangage nanga merci en tout cas de bozaki ebele en la nanga partout monde entier sorry peut-être on a débordé ma langage nanga na nanga bongote et ça juste de façon nanga yako
déborder peut-être makamule qui est belé. Merci à Nebozara et belé puis Bosabonaka chaque jour. Merci à mon président Yannick Wenge. Merci à Nebozara et belé Ginès et Erzoum. Bosara belé toujours au Nanabiso partout au monde entier. Je salue à tout le monde, ma maman chérie, Chansar, Balobi, tout le monde Bolananga partout au monde entier. C'est toujours votre humble servante. Bosara et belé partout au Bolanabiso chaque jour. Et puis Bosabonaka la chaîne Nabiso Kinabanakin. Merci et ciao.